Maman Bijou, avant Nangaba, n'a fini Zaba numéro 28. Est-ce qu'on lui a témoigné Zaba na second souffle à Salé de Bonaï? On a témoigné Zaba pour essayer ma camarade la vie là. Nazaraki na bala ni Zaba na bala na moi qui quitte na père moi qui quitte. C'est quoi toya aro? On va y avoir un musala la ministre. Musala wana on dit musala parti kama isasa. Et alors tu as isasa zo kende bon kami kakata ti ministre wana ayo kufa. Ayo kufa musala mbala na kufipe. Kufa ni zambe kwa ni ko souffrance. Wana kokoma kinono wate. Sikoto yefuta na masasu. Ayo zo bisu musala moko papa mon boye as assistant na nani o na campus. Ndi osane papa ya bazali pasteur. Alina ibiso makasi. Ba menace na lupango wana tuzalaki ba ofutuma kankana mwana kasi. Yo bima lupango wana tukoti na Zaba numéro 28. Tukoti na lundi. Na butu. Mardi tofani mercredi. Mobile nga abimia ke musala tongo ngape na obela. Na uki ka benga ba dizaine ona sali accident. Zambi. Asali accident ni biso tokoti na wasika. Ona sali accident kiimba. Na bima ya yose ke atamu tutela ke. Na kuti ebe na masho. Masho bi mamani na biki mobile nga. Na moni ka sank expression kisanga kubela ina lobeni bia accident sali. Odongo tusala pembo na biso. Oswati o mama kwa ninga bina ngambo na lobibo. Amelinga sika saki accident na on dimaki. Ayebisi na bina sali na musala na chauffeur 25 ans. Na sala accident boité. Place au kutu. Mutu ona kisa ko sala ngote. Eyo boso ngana pasi na mote. Musala pesi. Musala pesi aya benga na point. O mama ya kana ni kwa lo ngaka basusi. O mi na masamatinga bina mela discuter o ngana eto oyo na pete na soni. Moi kasi azalaki wana nzo bazalaki na projet mosusu. Souffrance de lelo bibolali nzala maladi pe ni okolinga na lupango ya mama na badikolo bato bakoti mpe kunanga esika pourkoi bakomisoko ekosufri mama bandi kobondela mama ana ti moko mosusu petit sere na ngai ya alandaki na tv tofongoli tv ya boye petit sere na ngai aza mobali na poto aye ayebisi na bi ayebi okokende na paster wana na esika binga okete ngani aza boye natamboli ebele na mati na babisi nango baji banzela lufu na nsima bango napesi mpe bapaster bango ebele baprofeser ezobiminanga mosusu abimisi nango na moni yo boye sala boye lobe okobika te soki opesi mbongo te okufa na pesa me obika pete mosusu o ndenge ozokende na mbongo na bino ekikuiti okekufa nga na mbongo na opesa me oyo karim boyi petit sere nga na bondela makasi azokota bagene opesaki yela ndango na oseke ku ti nafandi kaka bite aoyebisanga bongo vendredi mwana kasi mobali nga oyo amenese biso ayi abiye biso nazala posa kolobela eloko moko bana za baleluya oyebi kati na ye te yango tolobaki boya na bana na bino totia bango maboko bokomona ndile boya donc mercredi mutu nyonso aza na ndako na bebe na priere soki aboyi suspecte ye ata mosusu mosu aoluka moya kima te mama yo nde moto osimi ndako papa yo nde kolo ndako ya kaka motu nyonso mercredi ako asomakela ayebisi na bino okekikuiti na oyo efalaka epa na bino yobondela nzambe na yo aselanga ebongo mobali yango baniake mbongo azotinga te eloko te koto bafamile bazoyebisakaki ngai aza ndumba ndako mpe mibala bazopulobaki ezokufa nzambe nafandi na suki motema vendredi wana petit sere aye karin ye nikola ye tofandi nazalaka jeune fi moko nazobabenga na ye tofandi na bango oyo biso nazali eloko akondobeli abisa balonga afandi na kiti nga nafandi bapetit sere obobimisa bana libanda nabimisa oyo biso omoi ndenge ozokonda nde baproblème ezokoma eloko moko alinga bomai nokonda o mobali na yo petit sere nga afandi ye biso biso tokuti kokufela mama atiela yo motema siki mobali o mobali nazwa kisi na ngola sikoyo bayebisi na kisi wana mwasi oyo oboti na yo obalaki okoma ye mwasi yango nani yo ngabi nicole te mobali oyo banda alingaki na mbongo te akutenga na otanga na oteka sikoyo otokende mokusi
toke mokusi sikoyo yo oyeloko nini otie makolo nana akangi makasi soki nde quand elle a lobby bon petit sœur elle dit bien bi jour ndi matin yo zo kende ka kende ba pasteur so yi mo ba yi no pasteur o kende ba no na zo ba ki assemble la nzamba solo na lo mo azanza ba lokuta abi te ya bi jour na bi sa va to bi ba to ke na o ke na transporter na o so ba pete na ya ba ni na ta ila ko mo we ko yi ko fandi kuna ko misi na ko na fandi pe ya o be pe ko mo ni ndinga o mo be na siku yelo bayiki mobile parce que ko to lo bi makamusi yo ya bisinga bi ya na photo mobile ya na photo pe mobile yo ya bisinga bi ko ko ta prière il y a 3 jours il fallait nzamba lobela yo na yebe na yebi si ope siku dimanche o yo lo bayiki ko yambanga dimanche wana tongo tata mwasi abana nga ye eza envoûtement alors on va bilamba bana akati bilamba na miso bana koloba koloka azolo nga bana bato lubomba jeune fille bande ko boye ko la bien na bibo boso na ngani banda tala ezala bato nsusu nzamba compliqué ba moto alokaka yo okoyeba ye amen soko binisi balo moko ba pasteur alobaki ba moko na ngana boleli pona kende sala toi voilà yaka na papa mbali ko prier makabe sali amoni papa na miso pa continuez na bandu bolela siko ba jeune fille wana ba mama bandu ko beta nga ozo tika bana abandu ba mobile na yo abozo aka vite yo na mobile moko supu pe ni ba ya bino e mo kabwana nabi ina lota ki amu ba zemi semanke monde tenebo te melio soko kabwa ina mobile no yo zo kufa nzambe zo kende ka église na ya reta na fanda ibanda na obonde kana wani sente nzambe soki libalo ezalira etikala nga soki mosala yo moto opesa mobali na nga nde nani ati makolo a ebala pesa kuye esi nayebi sobi naobondela obondeli mpona mabili okende nake lundi mardi nazoyoka coup de téléphone mobali nanga azobela nani esilika bimama kosilika te omoni nzambe no asali nazongi mosala ya ministre wana Vite maman otuna mama ya tina moye biso après na obese information moni ko loka o mama teta mo se ko loka bana ezongeli bana na ye moko ba papa ni moko za la prison ko pa za l'hôpital ba binzanga so ina bonne banguna na yo nzambo wa ko za jijima na lobi banguna na bino boye yelo ezongeli ba siko ba be na téléphone ya mwasi on a attaqué qui puisse menazoya oya bolimbisa nga nayebi te nini ememaki nga osala makambo wana bana amen nzambe na yo bakonfone nga alleluya bana nzambe bana aleyamba yango ndenge otemanye ovivre seko souffle nanga mobali na yo kimia ekoti mpo na libela na kombo na yesu na biza ndenge oza kuti mbiza biso tira na ngamba siko lingo témoigner nzambe asali mpo na yo nzambe asali grâce na malade moko pembeni awa awa bandosana mpasi makasi akomai mpe mikobanga moko akomai kozani aumeli nazalai na chose de pas médecin nazongi na kinshasa croisement ya avenir comment on appelle ça oyo ya paster salira na croisement na soin wana hôpital mo eza wana eti mo aza wana kosultai nga ela naoka bakisi na mikomela bakisi ti esimba te un jour tante nanga aza na États-Unis Canada abingi alobi no okende po toyali na kamwe nanga aza wana ye pa obe abi bon ça va tokende tomona ye ntango na ye paster ayambi biso abi me yo problème ezali na bino nayaki koyeta nkoma yaki grand-mère ngai mpe malade mo ezoderange ngai esanga mpasi makasi to nabona mpe mabie te nabonaki mambangu te to na banda osanti so naoki modelema eza na kati so moto asimbi kote na nga moyen ezatule ya makasi tule ya moyen namela bakisi bomel banosomela jendi o paster na bino paster asambela mpo na nga malade ezoderange na makasi asambela une seule fois
ti lelo naza vraiment donc malade eza te elimo na yango nzambe abikisi yo alleluya est-ce que okosala pompage oyo nzambe na ngai ayebi kodikisa molilo na yo ndenge otémoigne ta vie na yo devino moto akota mosu aza te akandelo ye pouvoir na kombo na Yesu Kristo nakondeli kombo Maman Fanny. Oui, Maman Fanny. Bon, si on lui donne témoigner ça, ça lui prend le Maman Fanny. Nazaki na photo poste 15 na makasi nakoka kutu boya tela nazaka pia ba mama ebongola ye nalali na divan bonoki kakati na mabi kende je suis au tolobo kokoma nakomi yo nazaki na se kaka na libanda kuna tout penza lobo elongo tonto bandika priere ntango oyo osilingaka naoki kimia tisipomona donc nayebi te modele esalaki nga na ndima ekutengela oyoka te alleluya bana nzambe eta makoko mpona ntango abikiso mpona libela asala eso miracle mosusu na kombo na deklare yango tolobi amen